Gel show ayebisi biso mbongo akoganye. Nakanisa bolanda bien, boyoka ngo na mongongo na ye. Gel show sa lobi mbongo oyo akoganye na filme na ye na biloko oyo akosomba, voire même soko kebite akosomba la zamba na kanisa ex la zamba lupango wana jaye akosomba ngo boyoka bino ajidona yanga za ndenge moko yo landa ngai msunga no save makasi koleka yo msunga no tourner film no buleke so manager Robin nga ba somba film ota donc na kota Netflix ota ya mbongo na nga liboso lo kwa kamfufu na fona paye boye na sabo za mbongo na nga vita na so na ba avocat ba manager ba la so je ke moni mbongo zwa ya lo kwa mbongo no ya vite lo pangwa daje paye boye sala makambo mutasala mama za kwa décollage barata décollage ti deuxième film ya mais et photo le quoi ya liboso te tant deuxième ya et photo plus mais ya liboso potika na souvenir yo suppose olandanga yo déjà comme plus âgeux que moi bote ba papa ba mama bandeko bote ba rando na ba randonnette bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko Gel show aza koloba ndenge akoganye na filme pe ndenge asololaki na ba oyo ya ye batu me bandeko ntango nalobaka biloko ebele Gel show alotaka bondimaka te bokotaka doute po bomoni ye na kati ya Facebook na ye biloko aza kotya bomoni pe bandeko na ye ndenge baza kosala alors bolobi ke oyo Gel show azoloba eza réalité problème eza te mais Gel show tokanisa malamu po alongwa Congo akende na Afrique du Sud akendaki ndenge nini akendaki atretaki passeport na Congo azwi visa ake Afrique du Sud akomi kuna azaki na zemi azwi ba traitement na pembeni na bango ndaku na hôpital privé ye moko mutaza kolobango titangu aboti alors bandeko na kati Afrique du Sud biloko ebele eza kuna eza kosenga po salango pozala na mukanda sikoyo Gel show bazwi ye na ba sud-africain na télévision minene ya ba sud-africain alors na nini na visa ba touriste po Gel show visa ne ya ba touriste c'est silaki abakoko pese pe nationalité te na mikolo yo donc Gel show ndenga zalaka wana aza sans papier mais comment sans papier bakede tia filme na ye na ba sud-africain na niveau international bisika bazotia ba filme ya ba star minene ya monde bomonelango wapi en plus bayebise déjà salaire akozwa akosomba mbala moko mapangu akosomba la samba akosomba ndako oyo Karine Mokonzi aza kofutela kuna na bon marché soki na wapi akosomba biloko wana tu akosomba leke village panda kanisa mbongo ya liboso alobi ya deux films te mais mbongo ya film ya liboso ekozala ebele eza lokola kamfumfu donc eza neti ateki badiama moko ya minene nsima kosomba yango basouvenir ya minene mais bokanisa bien mwana mwasi moko ya sans papier batiki ye asala filme ekota sikoyo na niveau international badepense oyo ezalaka wana nanu oyo bosali mpo na filme nsima nango bakofuta lisusu mbongo ya monene oyo baactrice na baacteur sud-africain ou bien baétranger oyo baza na Afrique du Sud baza déjà na mikanda légal baza na banationalité baza na bacontrat milai bango bakosala déjà na film yango te bakozwa mpe mbongo wana te mais Gel show kaka oyo ya sans papier oyo azongi Afrique du Sud na passeport azwi visa ya tourisme ya 15 jours akomi kuna soki pa botaki
na doki na ye soki doki ya mwasi ya Prince Matador toyebi te na hôpital privé mais sikoyo film yango azotourne na kombo ya nani na document ya nani mais tokanisa malamu po soki nalobi ke no na film ndenge alobi bakofuta ye akosi bino susu eza ndoto bokoloba papa robo olekisiki jalousie Jeli Show alakisi biso bavandi na fi oyo ayemba na Shakira bazoseka basimbani na kingo Jeli Show sako musika oui basimbani na fi wana mako musika te yayeba ike fi wana kozala kuna batu oyo bayebani kuna mbutu bamemaki ye ndenge moko bokoloba Jeli Show asali nzembo eleki kitoko no Jeli Show asali nzembo te Prince Matador mutasali nzembo na groupe na eto na groupe ya champagne po champagne azana ba soliste ba drummer ba tutuwana Prince Matador ndenge moko Jeli Show batie kaka comme figurant mais batie abwaka mwa maloba ayemba acha mweloko neti Grace Mbisi acha mweloko na banzembu ya ba chanteuse na biso pe oyo bayebana mutu Grace Mbisi alobaka teke nzembu wana bayemba na papa wemba tona nani achaki kaka mweloko ne ndenga sekaka Jel nde ache na image po ezali nzembu ya ndeko na ye Prince Matador lokola Prince Matador ayebi ke Jel ayebana yango wana lokola zo yebana boye ayebana alors tika nzembu nanga na chayo bwaka mwa vocal ebima bien ebima neti ya yo donc jeyekti sikoyo nanu asali eloko moko te nanu kutu ake na mbila te po légaliser ba papier na ye alors comment akotourner film na niveau ndengwana kaka maboke théâtre de chez nous kaka ya basud africain bakokotisa ete sikoyo bachaye actrice à film baproduire yango na grand maison mutu moko sans papier aza na papier te bandeko ne baza na papier baza na mikanda baza na makambo tu c'est normal mais ye sans papier tomona Grace Mbisi na poto bandeko ne nyonso baza na nationalité ye azalaki sans papier ndenge moko na Jeli Show siko na Afrique du Sud mais comment akomelisa biso soyi bonga nazomela te ponga na yebi kazo lota akoma susu kolota ya kolala te akoma kolota ya kotelema ya boye na butuku disoka lali alota kasusu te atangaka soyi lokola bébé voire même orien bébé gaga tanga soyi bébé gaga koma kolamuka atala ya ye mama ndenga zo tanga soyi po esengweleki menzoka aza actrice mon côté principal mais bino moko bokanza malamu boyoki na munoko na ye mbongo liboso akoganye tout d'abord bolandaka video yango bokene pa na ye tango azoloba ndenge akosala ba misusu azokanela kutu deja ba anniversaire na ye bakomona pasi ayebisi bango niveau ya zali bango bakotikala kokoma ngo te alors anniversaire na liboso boyebi nani oyo akoma lelo na mokili bokanisi na Glory Online non bino moko boyebi botia kombo po nga na tia kombo nalingi te nga na suki kaka wana nayebisa bino aza illégal akoki kosala film te mbongo wana kutu akozwa te tout d'abord ayebisa biso nanu na kati Afrique du Sud kombo ya banki ya tiaka mbongo kombo ya banki kaka aloba konti te sima nango aloba cabinet ya bavoka na ye ezaka na secteur nini na quartier nini atanga ne kombo avoka ngo te tokomona sikoyo et puis ayebisa biso alakisa biso ka couverture ya libanda ata esima ya document oyo atambolaka nango atika baje ou bien continuer baje bino mutu bozokota na poche nga nakokota na poche na ye te nga rien du tout akozwa ngai te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Portez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba ça ta longola zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.